Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, s'est rendu à Kinshasa, ville capitale de la RDC depuis quelques jours. Question de sensibiliser les fidèles kimbangistes pour la construction du mémorial d'Nkamba. Pendant son séjour de voyage à Kinshasa, il a eu un tête-à-tête avec le président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le début de la soirée du mercredi 13 mars 2024 dans la cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, une situation qui préoccupe le chef spirituel, était parmi les sujets abordés pendant cette audience officielle. Ils ont mis un terme avec cette audience sur le sujet de la célébration de la journée du 6 avril 2024 prochain, une journée marquant la reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, déclaré chômé et payé en RDC depuis un an par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, dans son interview, il a recommandé à tous les fidèles kimbangistes d'être dans une forte concentration de prière afin de vaincre cette situation. Toyaka na Kinshasa makambo belé toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango tolobaka tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi nzambe ayokela biso makambo wana esila makasi ezali mais oyo bazali awa bato nyonso oyo bakoya kuna bakoya koyoka biso oyo bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé likambo wana epesi lokumu mingi nzambe soki asepeli biso tozwi mapambo. Merci toyokani. Et c'est à 20h que le cortège du chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a quitté la cité de l'Union africaine pour se rendre au centre d'accueil kimbangiste de Kassavubu.